Ouais, c'est Seigneur de l'ambiance anti-flamme. Je dis bien c'est Seigneur de l'ambiance anti-flamme en monde de créativité. C'est la baronne, Yoyebi Ndousa, les amis de Pessa Tango, Ibrahim Yanzambe, Nanyos, Motemama, Charlotte, Pigeon Vert. J'ai dit, il y a toujours des créativités. Tous les cas. Basé, basalakan de fragile, fragile. Basé, basalakan fragile, Ibrahim Yanzambe, Nanyos. Odemaya, Mama, Charlotte, Pigeon Vert. Na Londres. Basé, basalakan de fragile. Fragile. Yoge na veti na mama. Uzoti kaya ya sulula na importe qui. Papa, mama. Papa salakeba. Papa bate la mama. Na veti balinga kabasi ya batu. Papa bate la mama. Na veti balinga kabasi ya ba. Usenginga mwasi nanga. Yobina na ye. Ogomi kodrage ye. Uzoba. Papa bate la mama. Feti balinga kabasi ya batu. Papa bate la mama. Kema na feti balinga kabasi ya batu. Ouais, Yvonne Doudak. Hein? Anti-Tata. Hein? Congo Shop na Londres. Hein? Nos débats na Pessa Tango. Hein? Joli Piripion. Hein? Belinda Maman na Carolina. Hein? Judith Matimbo. Hein? Hein? Bibiane Ngalula. Fanny Samba. Hein? Sylvie Binda. Hein? Hein? Claude Mignon Bilele. Glody Mignon Bilele. Hein? Hein? Vous avez belé banagnon sur la Pessa Tango. Sampengombe, Grand Lac. Hein? 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 Mère Aniti Mambote. Donc, na fingi ba mama te, mais na lobi réalité ya basi. Basi basalaka fragile. Soko sotia yeli toi. Yoge na veti na mama. Uzoti kaye ya